Yo yango moni complication yena mokili po bato bazoye bate yo pozoye bate. So moni passe le chaque changa na liste bato ba bate ngana oyeba. Ozoyeba ah voilà c'est bien. Pour cause à la zakati non ndenge bolobi ke boyeb sanga ke ndeto sa émission papa Simon Kimbangaza. Donc c'est un esprit, il est là avec nous. Azapé na centre, avant na centre. Mais c'est si simple que facile papa Charles. Afin di katina yo, aza nzambe na ozondi ma papa Simon Kimbangu. Aza katina yo, so ozondi ma za Saint-Esprit, aza esprit, aza katina yo mais pourquoi bino ba déclaration de diaspora makambati ndepso pour tout landango soki toto aussi papa Simon Kimbangu to respecter te date le 6 avril, biso to le 6 avril oh l'état na biso ba chango en pratique. Kolo di panda muta mona ki pasi c'est papa Simon Kimbangu. On a bazu ba dossier na ba fandeli. Dernièrement président de la République a lobby le 6 avril à journée chômée. Le quoi président Sénat za awa, président pe parlement za awa bazo kanga. Wana président bazo yo kanga. Ba ke nalombango. Olandi manque de respect à président de la République. Ayebi si bango respect landa phrase wan. Toza si ma président de la République. Nalombango basala ba voter loi oyo et comment en vigueur quel journée le 6 avril à journée chômé payé na lombango lelo lobi kuna mbule si papa Simon ba fandi journango ba lobi lelo voter to leki siko yango to ko to comme le 6 avril yango to zona appeler bato passe nem so po ici là ils a pas musuté papa Simon Kimbangu mta aussi ça passe na ba guerre Rwanda tout Rwanda mikolo oyo ko na sango te makambo te. Ce qui l'État n'a biso à respecter les 6 avril, tu as zélango biso tu as encore les 6 avril. Azamwana motote po akosangai abongwa ni pete po awangana Nzambe ya le Nazarien le Nazarien le Nazarien le Nazarien. Atako babakola ki mafuta na musakolima lelo ya yobolingo bateli le Nazareth lipamboli oyo mona na katempeni mama kandelobi koleke mapapu masope mafuta tokokesitana longo na Nzambe oyo babenga na makomi. Azamwana motote po akosangai abongwa ni pete po awangana Nzambe ya le Nazarien le Nazarien le Nazarien. Bonjour et bonsoir, bien-aimés dans le Seigneur, la princesse de l'Éternel, toujours à mon poste. Je reçois pour vous Papa Charles, c'est lui mon invité spécial du jour. Autour de ce sujet de Papa Simon Kimbangu, il y a à boire et à manger. Restez branchés derrière la caméra, c'est notre bien-aimé Gédéon Alpha, Lumbu, voilà. Et je demande à la régie de nous donner un cantique pour la gloire de notre roi, aussi pour le plaisir de tous ceux-là qui aiment le Nazaréen. Là, je vois Papa Guy Labala, Papa Pessangandoui, Maman Lolo, couple Pessangandoui, Tiffany Labala, la princesse de l'Éternel. Vraiment, j'ai dit aussi des big salutations à ma maman, maman chérie Betty Kokelea depuis les Issa, papa et mes frères et sœurs, je vous aime beaucoup. Aussi à ma sœur Nika depuis les Issa, que l'Éternel vous bénisse. Pour la Nintendo, de émission, Papa Simon Kimbangu, mais Anne Kimbangu, c'était Kapinga, voilà, depuis l'Allemande. Vraiment, Nzambe a Pambolayo et belé. Donnez-nous un cantique et on se retrouve tout juste après. Nakomi na retard, nakuti bilembo na yo, baye bisinga, oleka kiawa. Opesa kinga, chanjo na merita kite, na bosani yango. Na sokeli bisengo na ngaya kala. Koleka kutu ya liboso Yesu
Ba effort, ba relation nakutani nango na absence na yo. La Bible dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je m'adresse à mon pays. Sans Jésus, on ne peut rien au Congo. Vous avez bien dit évangéliste. Kozanga yo passé Yaya ranga yo Kozanga yo passé Yo yango moni complication yena mokili po bato bazoyeba te yo po ozoyeba te. So moni passe le chaque changa na liste bato ba yeba nga na oyeba. Ozoyeba? Ah voilà, c'est bien. Voilà, félicitations. Mais bato muso ozoyeba ke to moni musa to zakati na biso. Yango moni passe ye. Na woloba. Passe ye na Congo pe passe yo muto aussi sanga pa passe yemba. Muto muso te. Te wana boite mais place ndia vexé na wana ebala na te. Naza mutu na hôpital. OK. Saint-Esprit. Oh yozolobela wana. La personne du Saint-Esprit azamutu. Jésus à la Bible. L'heure est venue. Il est déjà là. Où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Dieu, Dieu le Père a créé l'homme à son image, c'est Kazamutu. Yango akeli mutu nelingina. La Bible nous dit ceci. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Et celui qui va détruire son corps, je le détruirai. Parce qu'en vous, c'est au-dedans de vous. Quand est-ce que le Saint-Esprit devient c'est une personne, mais agissant, simple, Jean Azoloba, je suis transporté en esprit. Apocalypse. Mais Jean n'a esprit. Alors oui, je vis. Il y avait le trône. Azo détaillé ma kambo amoni. Donc c'est là il va dire tant to kota kana moli moto longwe na nzoto o. Neto ko expérimenter la personne du Saint-Esprit. Au koko mona avant nzambe yo anaza az esprit. Jésus nous demande que tu pries en esprit, mais lorsque tu continues une extase, mais Jean a expliqué que je vis le trône. Je vis une personne. Azaki n'a 4 formes. Il y avait la forme de l'homme, il y avait la forme d'un lion, il y avait la forme de ceci, de cela, na 4 face aux gens à monaki nzambe. À moné na 4 faces. À détail ba face wana tant à continue extase. Tant nzamba longoli na bomoto ndengo ça amemenda ke ko mona nzambe na bilongi. Et de la même manière, le Saint-Esprit c'est une personne. Lorsque tu continues à esprit, tu koko mona ke azabo. Et d'ailleurs, il vit en toi. Afin de katina yo. Et tant afin de katina yo, asali nzoto na yo temple. Na boite oloba ke papa Simon Kimbangu Dieu. Pourquoi moi je ne sais pas. Mais tant obenga nzambe, aza katina yo. Aza en même temps muntu, en même temps esprit. Alors, esprit à la zakatina, donc c'est un esprit, il est là avec nous. À centre, avant na centre. Mais c'est si simple que facile, papa Charles. Afin de katina yo, aza nzambe na ozon di ma papa Simon Kimba. Aza katina yo, so ozon di ma Saint-Esprit, aza esprit, aza katina yo. Mais pourquoi vous ngoboya? So ozon tika na dimension ya physique kat, c'est que aza incomplet. C'est que papa Simon Kimbangu yeme ya comme incomplet. Alors ce que tu as poussé au-delà, c'est que aza esprit afin de alors Jésus-Christ parlait de l'esprit. Il parlait du Saint-Esprit. Oh ezate que to fana na bo to ba na oliana ye non. Tant bo oliana ye oui ba ye ko baliana Yesu. Mais elongola Yesu bonzambe na été. Il est toujours Dieu. Donc Jésus-Christ est Dieu, Jésus-Christ est esprit, Jésus-Christ est tout. Mais le Saint-Esprit que Jésus parlait, ils ont quitté Oyo Ngo Pesa, papa Simon Kimbangu, tout ça. Non, papa Charles. Pesa avec ses mousses, on a déjà essayé. Maman, dans le Bible, si tu as échappé, c'est grave.
Ce que tu as ignoré, peut-être le Saint-Esprit, c'est une personne. C'est grave. Voilà, tu as totalement là. C'est que Maloba Jésus-Christ a conçu. C'est que Colosse dans la Bible, parce que c'est Jésus qui parle. Jésus qui parle. Alors, il faut pas tata atteindre un autre consolateur. Na otinda bilo mosungi mususu. Yebisanga musungi. Lelo il songite mutute esprit era mbamo sungi mbamo. Et pourquoi pas l'esprit peut t'aider? Hein? Oui, l'esprit peut t'aider. Tu fandika boye $100 payé. Tu fandaka boye $100. La Bible me dit ceci, en réalité dans l'homme c'est l'esprit. En réalité, mais en réalité dans l'homme c'est l'esprit. Le Saint-Esprit est capable, Dieu. Il est capable de commander et de télécommander n'importe qui. Alors, c'est l'esprit. Oh, to moni pété, mon papa y pété. Papa Simon qui m'a bolobi awa. Azan Zambet. Azesprit abimé la roi na prison de puissance. Akene ko aider na puissance. Te akene ko obeti ko papier bini papier za physique to za spirituel. Ya azana na prison akome kuna ndeni. Physique. Physique. Mais akena ki na physique te. Physique ne tikala ki awa. Esprit na inde mutekina kuna ko aider mutu ko sunga mutu. Et de même manière le Saint-Esprit étant Dieu akoko kita a aider nga. Malé maman keno vitesse te. Ozo ke de vitesse makasi. Non que vitesse te. Ozo ke de vitesse makasi. Nzambe Saint-Esprit azalaki na commencement na katikati pe na fin. Nazali pe na kozala. Nzambe nazalaki ndenge azalaki na bomoto ndenge pa zali lelo na bomoto ndenge pa kozala na personnalité na ye kuna bazobela mutu yebisanga nani na monde nani ata magicien ngo ata ndongo tangi prophète kingandi ba bible bango belebele bazwa yo batio na tona sud caustique badindisi yo na kati basude tona ngo eza na misère mukolo keneka mbo mona ngo bazwi bakaya baboki no océan abimi libanda mutu bakangie na nzoto boye papa Simon Kibango bazwi soso bachebwe badindisi batomboli soso poussière bazwi ye papa Simon Kibango badindisi ye mutu na nzoto na mai makila nzoto yo za nango ye pe na makila za nango badindisi na tono babibisi badindisi baboki na mai na fleuve na biso awa musika te après abimi yebisanga dimension nini magicien nini to prophète ni asala eloko modèle wana Jésus Christ bakangie babete fimbu bakangie basambisi titi fimbu kru basete si akufi 3 jours à sécurité alati ba bonzabene papa Simon Kibango formé les nyonso oyo mutu akoyi kokufa na ola tso bonzambe ya papa Simon Kibango que Dieu le Saint-Esprit. Saint-Esprit c'est une personne, la personnalité à Saint-Esprit est différente na biso. Ndo moni papa Simon Kibango na biso azana nzoto oui azana mai na makila alia rapé amela rapé mais siko ndenga zawana azande mona biso te différent makasi pourquoi baye ko sambise na bazango yozo kufa te nani kole yozo kuta kufa ki yozo nani yozo kufa te wana zongisho maloba ngai te yemo papa Simon Kibango alobi ngai naza molimo au centre babomaka yango te landanga bien place tozali awa Jean 14 Jean 16 tokende 12 tokite 13 albi molimo au centre babomaka ete mundele mtawo sambisa azui bible abi yezo alakaki na bilaka eza nde yo abi nga naza motindami mobikisi pe molimo au centre personne force c'est le Saint-Esprit. Philippe Azotuna l'accès biso tata abi boze bate yo banda tovana na yoze bangate wa moninga moni tata za kati cela veut dire na kati ya mutu nde la force la puissance yango ndezo spérer ba miracle yo sa makambo ndenge yo za ndenge yo zo babwe Saint-Esprit oui c'est la puissance au bondeli mutabiki c'est la puissance mais la personnalité ya mutu ngo o balobeli awa c'est une personne physique nde papa Simon Kibango ya mundela yebi mama yo nem to yebite tuna belge yebi ça que papa Simon Kibango za nani papa na za musika te akena ndako kwa Monsieur Simif na salon papa Monsieur Simif a tia photo ya papa Simon Kibango afuka me atia maboko likolo mundele américain photo ya papa Simon Kibango na mission Mwanza azo sambela azo ka dore papa Simon Kibango pourquoi mundele afuka bi libosa photo ya papa Simon Kibango ayebi tina ya papa Simon Kibango na bi botuna bindele ba yebisa bino ngana za nani
Papa Simon Kimbangu. Il voulait aussi, il peut valoir. Réponse na yemoli bon sang. C'est la béni. Mundela lobi na yemoli. Oh le sang c'est juge. Alobi. Est-ce que oh yezo la kaki na bilaka ezayo? Pourquoi Mundela lobi que non? Oh yezo la kaki na bilaka ezayo? Parce que Mundela les fait comme moli mon sang takoya. Ne ba comprendre bien ah ezaye. Mais ce qui te bengie moli mon sang le quoi les 6 à ville la salle à l'église ba beti ngonga. Ba noir riche ba pour adorer biso ça ba ni. Tu peux ces prophètes. Des places pour bien apparaître un prophète. Envoyé spécial de Jésus-Christ. Prophète Simon Kimbangu. Mais ça prophète. Pourquoi la prophète? Pour monde la salle formule nyonso o muto ko kufa no c'est bazo yo prophète ngandi bo benga o prophète tel boy babenga nzambe boy ya babenga nzambe bazo mwelo ya libanga ya 50 kg balati coordonnate bake baboki no océan awa bake baboki na masuwa ba yo songa batele na ngambo na sala miracle ni ngona muto Dieu est esprit, ce qu'il adore, l'adore en esprit et en vérité. Tant la phrase va combien bien. Dieu est esprit dans lettre majuscule. Ce qu'il adore, biso, l'adore en esprit. Baché esprit, baché petit e. C'est qu'on peut la différence esprit majuscule na petit minuscule. C'est la personnalité. Et il y a aucune de puissance esprit. Mais de ce comprendre, Dieu est esprit. Ce qu'il adore, l'adore en esprit et en vérité. Très bien. Dieu est esprit. Ce qu'il adore, l'adore en esprit. Dieu est esprit dans la lettre majuscule. La Bible bien lui, c'est la lettre majuscule. Ce qu'il adore, l'adore en esprit dans la lettre minuscule. C'est l'esprit. Mais l'esprit de Dieu, c'est la personnalité Saint-Esprit, la personnalité de Dieu. Ce qui t'aime, tout na Belgique, qui est une ambassade de Belgique, on va se faire séqueler. Qu'il y a solo papa sur un banc, hôtel sur ma archive, ambassadeur, na bureau ambassadeur, la bibliothèque Mikanda sort des accords. Il y a un moment où on a souffrir, on a dit oh pour nini tobo sani nzambe, oh ya sala qui le corona c'est, il y a pour sauver biso, biso tobo sani. Indépendance numéro 1, papa Simon Kimbangu abimeli mundele roi na prison sama belé. Na comme na nzoto boy yebisanga apungwe ndeni akoti kuna ndeni c'est l'esprit la puissance mais à cela na roi boy fara ndenga na toso na sama be na prison akoti ndenge nini akoti ndenge nganga ngota mazisiango akosa eloko wana et puis ali bimise pe na prison balma botu na balma ba yebi ke ndro abibaki na prison ndenge nini yango yelo la nguya ya Simon Kimbangu pression ya papa. Tu peux si charge, te charge on est bongi na le comme on est bongi na papa Simon Kimbangu kana. Simon Kimbangu 21, yora papa Simon Kimbangu kana. Yora nzambe moli mon sang. Yene pas yo suki samaka. Abanda ki ne bandeli que la lumière soit ne bandeli papa Simon Kimbangu. Suka balati skonzoto. Esprit. Et voilà tanzoto ba komi misato abito sala siko mutu akobana na biso. Siko batindi kolezo na tanga grâce. Mutu. Yesase atei bango bandimita bi yo mwana Joseph mwana Maria o koma nzambe babambie mabanga abi o mena mikana bokomate botanga kipete ke Isaïa sakola yeke Messie singala yanga yoti yawa Mose musama tanga moni miracle abi o est-ce que Messie o ba yebise ke biso ka o Isaïa abi ka nga yo moni Jésus ça répondre ndakimi bango be sa abi ana moni Messie on te kizo mais ba yuda bandimiete ndenge lelo ke papa Simbango babosani bazo ndima ete que yem ta libérateur yem ta persécution le to comme libre boy yem te pour muta comme président de la République et ça se passe et papa Simon Kimbangu aye na lingomba aye na politique aye na scientifique spirituel pourquoi tout ça l'invention te nous se fait pas naïe biso ba noir tout ça toutes sortes de matières premières mais tout ça l'invention te point nous se ya kanyango papa Simon bakanga na kanyango soki batu balandi bandimeli pesi honneur na ye nda libéré yo mona bato bozo kene nkama mbangu lobi ko mukoti kutezalaki mbangu pona nini nguya na ye papa Simon Kimbangu azali nzambe oya kelaki likolo na se ye wana Bible lobi pourquoi za nzambe na Ancien Testament na Genèse balobi place basalaki mutu na Moyen-Orient na Orient et puis de kuna balobi place basalaki mutu mboka ngo toni na or ebele
et puis des matières mo ba komi kuna eza Beldium na Omnix ba scientifique ba to ba de science ba chercher à minerai so autant dans tous les 5 continents ezate ezaka awa po boyeba bokene na kamba bokotuna ba relaxer ba sali science ba chercher ba minerai ba otalisa ba de sekelende bomba miwana ya moni biso ba noir to bosani papa simokimba to bosani nzambe mokeli to pesi Congo il est bon à faire. À ta guerre, passe au problème, tout, nous c'est quand même pas naïka. Yangwana, bande konabiso, ba diaspora, ba faina mikila poto, ba sangani, ba sali société civile, ba bien kosekaf, ba sangani, ba sali force poto lité, pour Congo na liboso, na Afrique ezwa développement, ebika, tout le monde esclavagisme wa mindele. Léo mundele kam tado konde pour vivre konza biso poto longwa na passion tozana ngo na kuluna na guerre Rwanda na ba problème nyoso tout ezaka eloko mo Rwanda ozo mona boye papa simba ngo asala œuvre ya grave et puis oh mbanga mutolo baboye ba diaspora batinilinga message na yebisa mokili to panza sangona to panza sangona to yebisa batuke biso nyonso tout s'adresser et pas papa simba ngo journée le 6 avril comme journée chômé payé parlement na biso ba adopter ngo ba voter ngo sénat ba adopter ngo ba publier ngo et comme officiel ce que communiqué ka bongo na 2023 auto banda le 6 avril ce que l'état na biso a réaliser ngo yo ko mona nini nzambe akosala biso mais ce que ba réaliser ngo te papa mama makambo Jésus qui salobaki na Matthieu 24 et ko ça tout au long ya RDC Matthieu 24 Jésus qui s'alaka kiti événement ekoya un cri de guerre guerre pambate ya suka ba guerre ya moto monditi mais o mso suka mapata esani eko panza be toalo e okita na se moto étoile otaka étoile na éclairage so ekita na se yo ofanda so ki kala to respecter te to kotanga bino ba déclaration ya diaspora makambati ndepso pour tout l'andango ce qui toto si papa Simon Kimbango te to respecter te date le 6 avril biso to le 6 avril oh l'état na biso ba chango en pratique kolo di panda muta mona ki pasi c'est papa Simon Kimbango pourquoi ba nyokola papa Simon Kimbango ba mona ke no minere to ina mboko fo muto ako éveiller peuple noir ba moni elembo ya makasi pape Jean Paul II pape ba beta masasi pour dévoiler secret. Alors, Dieu est noir, Jésus-Christ est africain. Il est assis précisément au nord de l'Angola. C'est que les moussés dans la carte, ils sont noirs. Na 82 papa, il y a un discours. Na ye, na komi, na Congo, mbala liboso, na komi, na Congo, pape. Na kutani, na ba notable ya humanité. Est-ce que ba professeur batangi makasi? Ba comprenez phrase ona? Na kutani, na ba notable ya humanité. Cela veut dire, président de la République, est notable. Et humanité place va créer un motu papa ya amoni nanguya papa la puissance ba bazalango ayaki a découvrir tanga découvrir bitenga vana kufa fona loba soki na lobité aussi mbate nda ke upanza sekele na polo abi Dieu est noir Jésus-Christ est africain il est assis au nord de l'Angola nde ba bete masasi ngomo la Apocalypse 13 prophétie Apocalypse 13 verset 3 4 et ko kokisama suka na 18 et ko kokisama na 1982 pape abi nzambe aza mutu mwindo mais comment yo mutu mwindo zo comprendre te nzambe ba yo so yeyo mais yo taka tembeti siko tembe ba yuda passe za na Israël tongo ba libota Israël lelo Israël na passe pour ni ba ndimaki Jésus Christ ba souffrir non Israël dit le ba trouble salama Jésus aza ndele Jésus Christ aza noir mutu mwindo so ba Israël lobi ke baza wana oyo lobi ke bazonyo kama lelo po bandima Jésus Christ te oui olingolo bani pa ndangina babwe Jésus Christ tanga yepa na bango abi je suis venu chez vous c'est les siens ne m'ont pas reçu aye abota mikulu te je suis venu batakala Israël ya kala non les siens wana te les siens le mien les tiens je suis venu chez les siens ne m'ont pas reçu bayambi ngate na pesi ko pouvoir na baoyo bakondimanga ndi na pesi bango pouvoir comme bana nzambe hein et puis ayisi ba yuda na Matthieu 23 37 à 39
bino ba yuda Jérusalem nzamba zo tile lo ba sakola ndenge ndenge bozo boma bango désormais mboka la bino tika la désert wa Jésus la kibango et puis elongi nanga epa na bino bo mona ngoto to tangango elongi nanga chez bino bo mona ngo sute ti moko akoya na kombo collège ndenga na collège na songi église de Jésus-Christ sur la terre dans tous les 5 continents. Matthieu 23 37 à 39 collège à l'obi ti mutu moko akobima na kombo collège au catholique au protestant église de Jésus-Christ nde Jésus-Christ a dit bango na kolongola boko na nzambe pa na bino nde na kotinda ngo na nation museke na obota mbuma nde ya omoni likama nzambe fa na Congo nkamba Nouvelle Jérusalem nkamba c'est la Nouvelle Jérusalem place tata nzaba fandi collège na nzambe molimo santo j'espère na tali sikina apocalypse biso nzamba za esprit beaucoup ndenge na apocalypse balobi ke boko mona elongine apocalypse 22 babi boko mona elongi ya nzambe ndenge azali soka za esprit koto mona poni balobi boko mona elongine elongi ngo ezaka ndenge ni elongi ya nzambe te papa comment te na tikelo mikronga lingi na so kotungiso na expliquer clairement mama nzambe ti olokaza esprit aza mutu esprit efanda na kati ya nzoto ya mutu esprit efanda na libanda te esprit efanda kaka na nzoto ya mutu atteindre aux wana puissance au lieu évangéliser c'est la puissance de Dieu le Saint-Esprit puissance ya kosawa sa malam bamso baza na puissance kaka abeta musique asepisa bato asala boye tutu mais ils ont la puissance ya ko évangéliser sa malam ngoya yango ezapa na yo différence le Saint-Esprit la personnalité du Saint-Esprit c'est mutu nde na mutu wana siko ndaoza bato nyoso te moko papa Charles pardon to tikela ote pona tikelo mingo zolo ozonga zonga ka wana to avancer solution ezanini lelo ndengoli bandeko ya diaspora ba solution ezanini pour que tobimisa Congo na ignorance oyo pour Afrique ezonga na esika na yango solution ezali boye papa si mbanga zolo baboye mokili liboso na parlement na biso bureau ya parlement présidence na kata ba bureau so mokonzi akoti wana na mokonzi akoti makamisi na table planifié programme ya Congo ndenge Congo ko banda na ndenge kote usukela eza na kata table mais siko mutu so akomi place wana bazwi ba dossier na ba fandeli dernièrement président de la République a lobby le 6 avril à journée chômée le quoi président Sénat za awa président pe parlement za awa bazoyo kanga wana président bazoyo kanga bake na lombango olandire manque de respect à président de la République ayebi si bango respect landa phrase wana toza si ma président de la République na lombango basala ba voter loi oyo et comme en vigueur quel journée le 6 avril à journée chômée pays na lombango lelo lobi kuna mulesi papa chien ba fandi journango ba lobi lelo wote to leki siko yango le quoi to do comme le 6 avril yango to zona appeler bato passe na biso po ici là ils a pas musute papa Simon Kimbango mta osisa pasi na ba guerre Rwanda tout Rwanda mikolo oyo ko na sango papa Simon Kimbango akosala œuvre et ko bouger monde papa Simon Kimbango kanga yozo mona akosala œuvre makasi soki to respecter makambo te soki l'état na biso a respecté le 6 avril to ozelango biso to zana nkamba le 6 avril papa Charles tobeta no masolo ya papa Simon Kimbango bayokani na nani na roi nini na roi wa bimisi na prison OK mukanda ngoti le lezali bayokana ki ne boy ngane au sauveur je suis le sauveur de l'humanité ndenge kolezo sauveur ya humanité kolezo za asiatique ezala banani tout obeleli azanayo papa Simon Kimbango le sauveur de l'humanité ça rapona Congo pamba te mais Afrique pe monde entier ayebisi roi je suis le sauveur de l'humanité talaka ye mundele papa Simon Kimbango mwindo abina yo sauveur abimisi abiso opesa ngani ro atuni opesa ngani na se papa Simon atuni opesa ka yabisenga o sepelo senga papa Simon bisi 1 opesa so dipanda souffrance baloba bandeko nanga bazo souffrir batu mwindo fimbo eleki indépendance mutu mwindo benga même mkako nègre mutu mwindo n'époque okoza mukonzité colonel ozate kala papa caporal assez grade likolo kokota te okoma te na bureau okosala te place marché mundela ko ekota wenze yo mutu mwindo okota te n'époque abi souffrance na fosila tozali pana to comme libre biso peto bana kosala ya biso
pourquoi tout ça réinvention te roi papa c'est abisé au pesa biso dépendant dédé tongela biso Congo pendant 80 ans sala mukanda wana oyo roi signaka ezali wana nzamba osenga ekela munaye ayebisi roi bokonza nzambe esengeli telema honneur wana oyo papa c'est même azwaka 18h 6h esengeli mokili mobimba biso to pesa honneur wana les seuls bakimangisi bato pesa pas seulement on est nzambe honneur wana a sauvé abimisi la prison a commis balma grande puissance babangi ba belge ba yebi siko mukanda wana basinyaka epa na biso awo ezali ba mindele baza nango papa Simon Kimbangu abengaka Antoine Kizenga na Lubumbashi na prison Antoine aya Kizenga kaya na prison ba solola en huis clos mikandango yango o papa Antoine abanda o basinya na mindele eza makambo be na kati mais papa Antoine Kizenga tant avant kufala azwaki abanda ko luka pour continuer ba hebisa kipso azana livre moko soki apesi yango ebombi makambo ebele ezande oyo livre d'or eza secret bato babonaka livre d'or baoseka livre d'or ntango babengo livre d'or ça veut dire bomengo ya Congo mobimba efandi kaka na likambo wana numéro 1 papa Simon Kimbangu mukanda eza bakor siko na bakor bayokana basigné faut basaela ngo rien dédé tango tokomi na 60 bayebisi Kasavubu soki mindele batuni kobanga bango te kobanga roi wana te poso na pembe azane rien soki batuni mbo sambela culture nini pourquoi tu puisses bien indépendance faut tous indépendant libre to dépend de ce mindele te biso mon photo ban invention makambo tutu Kasavubu abangabi catholique Kasavubu apesa mbata na tomakanza en plein tapis rouge obi ozongi sous no bombo erreur c'est avec biso nyonso ceux qui les mêmes jours Kasavubu andi marake non église kimbangiste nde bana na biso so tuni mwana muke alotanga l'école primaire secondaire tout likaba papa sema histoire mingi ba yebi ngote pourquoi ba effacer ba fandeli makambo wana ya omoni batunus bazo comprendre te sekele ni zana kada mboka pourquoi to souffrir pour ni passer le quoi to bosani songanzila le bosani libozo numéro 1 to bosani mokeli ya opesa biso mko likama guerre nzambazo papa sema bango tala ayebi sekele pende ni kusila mais yango epo sila kaka to respecter ye to honorer mikandana ba réaliser ngo soka ba bandika na le 6 avril ba pibi yango ba ba na ba compagnie ba salaire ba fandi na bandako ezala mizibo za nani ofai na ndako bo pesi le komo yesu ko na plan na ye akoloba le 6 avril ko so comme journée chômé payé yesu ko akoloba likambo kiloko abana nga botosi likambo oyo tala sekeye na bombeli tama kama na bonta bomengo na bombeli biso bomengo ya mboka na biso Congo ezaka na mboka papa Simon le premier patron du monde premier riche ya monde kaka papa Simon kanga ndozo monana ana banque moko terrible na mbazango abisa mbongo moko faminde ba otie tembe abi tanga bimisi mbongo ndenge ka mbule betaka makasi so kite mbongo batala mbongo boye papa Simon mbongo nyata mundele na kingo inde ba bongo mbongo wana bakoko bakoko na biso ba Kongo kuna biso ba bongo mbongo wana yakina bibende na papi sekele zaka epa ya papa Simon Kimbangu mususu te. Merci beaucoup sekele za papa Simon Kimbangu nde awa tozo kita na émission na biso mais mboto kita otanga non message oyo otanga non message oyo ba tinde biso pa diaspora. Ok. Message ba diaspora batindeli biso bande ko na bokebi nyonso message public donc peuple nyonso numéro 009/2022 COSEC ezali société civile ya ensemble ya bato mwindu basangani baza ba pays par-ci par-là pona kosala force pona lobiko ya Afrique pe Congo pe Afrique mobimba balobi boye mise en garde
mise en garde bazo sana liboso numéro 1 ba congolais mbote mingi na bino nyonso bandeko na ngai bandeko ba diaspora ne ba biso tolanda na bokebi nyonso penza 9e message public ya COSECAF na 2022 pour rendre public, voir ci-dessous l'audio de 7h. Les deux visions captées ce jeudi 10 11 mois 2022 par le président Valérie Mangituka Mambweni. Ezali message d'avertissement et pas message d'avertissement et pas il y a papa Mfuma Longo, papa Joseph Diangenda Kuntima vis-à-vis ya batu nyonso ya misala mabe. Soko yebi ko sa misala mabe papa Diangenda lobaka ngo likambo. Tobongwana avant qu'il ne soit trop tard. Batu ya tembe et bongo bolo bate été nous n'avons pas été informés. Batu ya tembe. Un homme averti en vaut dit-on. En tout cas, kobomba message oyo pona mokete kabola yango na mwana Congo nyonso. Vedon. Donc, il y a nini batu ya misala mabe ba changer. Soko yebi ko sala misala mabe pa ndenge na ba likamoko. Mutu nyonso a changer. So sala misala mabe tika po likambo ezo ya liboso. Balobi boye mbote papa Charles. En tout cas, papa Simon Kimbangu a panzi poke na audio oyo ezali quelques secrets oyo ezali ko freiner développement ya Congo. Ba ebisinga na ebisa bandeko na biso nyonso tu. Oyo ko freiner développement ya Congo. Pe épanouissement ya ba congolais. Ezali na makambo oyo ba politiciens congolais ya kala ba policiers congolais oyo ba signaka avec papa Simon Kimbangu à travers ses 3 enfants. Papa Kisolokele, papa Dalungana et papa Diangenda. Il faut que les politiciens honorent leur engagement pris depuis les 60. Sinon, rien ne marchera dans notre pays. Si la situation générale de notre pays est actuellement catastrophe, c'est à cause de l'ingratitude de nos politiciens qui non seulement ne veulent pas dire la vérité au peuple congolais concernant l'engagement spirituel, patriotique, financier et politique de papa Simon Kimbangu et ses 3 enfants. Ah, walubi susuboye. Patrice Emery Lumumba abimelaki mwana na ye ya liboso na kombo ya Michel Lumumba na date ya le 28 9 mois 2007 na 12 heures pendant 45 minutes azalaki na Bandal Makelele Eri Lutete numéro 1 na se ya nzete ya pomme rouge. Nde apesaki ye mission. Donc Lumumba bengiro abimeli mwana na ye na ndako na Bandal basololi pendant 45 minutes. Nde apesaki ye mission ete akende koyebisa bandeko na bandeko ba congolais ke soki bandimi te pe soki ba reconnaître te bonzambe ya papa Simon Kimbangu mboka Congo ekotikala kobonga te. Témoignage de papa Michel Lumumba. Si la grandeur d'invité de papa Simon. Libération ya Afrique et commis peine. Confidence dévoilée et sengeli mwana nyonso ya Congo alanda ba témoignage oyo. Et pesami na premier fils ya premier ministre ya Congo Patrice
Lumumba tolanda yango na bokebi nyonso penza kabola pe yango na mwana Congo nyonso. Secrétaire général ya COSEF. Patrice Emery Lumumba abimelaki mwana na ye ya liboso na ndako ya Michel Lumumba na date ya le 28 9 mois 2007 na 12h. Yo yango na utikotanga déjà. Parce on a utikotanga. C'est bon. On dit un message batinde aussi. Voilà, nous sommes arrivés à la fin. Lilo Banao Yasuka et puis numéro de téléphone. Lilo Bananga Yasuka na maloba nyonso oyo tozolo banzambe avant ça likambo après ça na liboso avertissement. Soki lion aliaka nyama okufa te ningisaka na tanga ningisiye alamuki abia waza bomo so nyama okufi lion aliaka te ekila na ye donc ningisiye soka anda landi alakisi force neke ngaza lion mukonze banyama ata zande suka so okanga ye bomi donc awa bande kona biso ya diaspora batindi biso message pe balobi boye bakonzi na biso akala kobana na 60 bafandela makambo papa Siyemba yango bibabi misango libanda congolais so alanda soki batosi yango te moto ekopela ça veut dire papa Siyemba aza na prêt mais aso averti biso yango na oto biso likamba match 24 ndenge pourquoi ils en a Congo pour na nini makambo avertissement ya match 24 ekosama na Congo baye ko libatuna ki kolo yesu événement ozobe makasi mapate ko panzana ekosama wapi petango nini yesu epsi ko ezolobi ezana tango na bino te boyeba makambo na tango ya suka na 4e génération place bembe moko ekozala mabota na mabota ba kotala na babenga baba fotu ba kona kotala bembe wana ebembe nini donc c'est à dire événement wana tout au long ya RDC tout au long ya RDC ah ba ici sur le message so sara mabe sani bongwana so sara ndoki o sara misa mabe tika si na pesi mbote numéro 1 na nzambe na biso pa bi na biso bokende bobanga te bopanza sango malamu boye bisa batuke ngana za nzambe molimo musantu ngaye ya moyi tuno panza sango tuzo ba kongolais na ba passer ba chaka tembe tuzo bango bayoka so be passer oyebike na place mo bata maka moma yango dia kende kutana lelo aza centre d'accueil azura mbabatu nyonso tu na pesi mbote na bande nyonso tu o balandi biso message na libote santu général papa Zako mbote na mingi papa Rigeni mbote pe mokili mobimba mbote na ndeko na bilo papa Charles Mayeko numéro de téléphone 085 94 38 68 4. Merci, nous sommes arrivés à la fin. À tous les kimbangistes, on est ensemble. Naïmei, Bambo Tebele, pays na Pessi, merci na bandi konos balinga les Nazaréens. Vraiment, on est ensemble. Ceux qui m'ont tourné Zali, Bobenga Papa Charles a éclairci Bino à long et à large. Quant à moi, je dis au revoir. Azamwana motote, boa kosangai. Abongwa ni pete, boa wangata. Nzambe ya le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien. Atako babakola ki mafuta na musakolima lelo ya yobolingo bateli le Nazarien lipamboli oyo mona na katempeni mama kantelobi koleke mapapu masope mafuta tokokisi ana elongo na nzambe oyo babenga na makomi Azamwana motote, boa kosangai. Abongwa ni pete, boa wangata. Nzambe ya le Nazarien.